Ingeta, bokota, makambo sur makambo, dossier sur dossier, bandekunanga, bokota, awa, eza ya koinda, awa, eza ya kobeba, awa, eza ya somo, awa, eza ya pasi pe mawa, chacha d'or ke pasa bandekunangai, ezo sala pasi mingi na motema, ebele ya batu, tomona ki chacha d'or tango akendaki poto. Ka ndenge boyebi aza influenceuse ya mboka na biso, kokende na ye poto oyo akendaki bandeko na nga ezalaki ba video na ba photo kilikili. Sala ba photo na ba video ya poto na ye bandeko na ngai, zoka makambo oyo chacha d'or akendela poto ezalaki nde makambo mososo. Bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi, et cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue surtout sur notre chaîne Kisongi Songi officielle. Bienvenue na balandi nyonso ya kala, bienvenue na ba nyonso ya sika. Ka ndenge toyeb sarabino boyeyi malamu na chaîne na biso, chaîne moko ya ba analyse, chaîne moko ya ba information, chaîne moko ya ba toli pas possible, chaîne na biso oyo ya kisongi ne kisongi. Awa toyaka kotonga se kotonga, awa toyaka kobeta masolo na bakombo ya bato bandeko na nga, moyen tobeta masolo na bakombo na biso eza te pe ekotikala kozala te. Masolo mingi tobeta kango kaka na bakombo ya bato. Lelo oyo bandeko na nga toyoko kobeta masolo na kombo ya chacha d'or, toyoko kobeta masolo na kombo ya gaz mawete. Bandeko na nga makambo kuna na France eza ya kobeba ba vérité nyonso na poisa. Yango ba yebsaka biso toujours dans la vie ezalaka bien te ko envier bato. Ko envier batu ezalaka bien te, eza batu mosusu akoya kolakisa yo ke no yende aza na mbongo, yende alataka, yende azalaka na via malunga. Nzoka na sima ya makambo wana nyonso eza na makambo oyo asalaka ya pasi pe mawa. Avant to ya kokota na muzindo ekozala malamu bandeko nanga na ya nanu ko sensibiliser bandeko nyonso o balandaka Kisongi officiel. En tout cas soki eza mbala liboso okoti penza na chaîne na biso na osenga na bino bo s'abonner massivement. Tango bozo s'abonaka bongo bobo sana pete ko klikaka sur ngonga ya notification. Malamu ngonga wana ezalaka ke à chaque fois que Kisongi officiel arobando tiaka ba video ya sika bokozala toujours et encore informé na ndenge moko ya kitoko. Bosalela biso ba partage ndeli kambo. Biso tosipilaka na ba partage na bino, tolingaka pe ba partage na bino. Tango osala bongo, mwa ba j'aime ezangaka te, mwa ba commentaire pe ya malamu ezangaka te, ekosala biso malamu et encore malamu mingi makasi. Voilà. Bambote na ndeko na biso Valérie Petelo plutôt, Valérie Petelo de partout pour landaka biso bambote na babizu yango wana na système. Année ya sika, solo ya sika, agrandissement des troisième jambe, qui mobile salakate, pe ezamukie, mama azo sepela te na mbetu, na gavke, elamuki, feti zongi, ba mama na ba problème ya mabota, myome, fibro, trompe, kiss, règle abondante, ménopause, attaque, komina, 65 ans, maman, okobota mwana, yoka bien, dépression, maladie mentale, autisme, ata mwana alobakate, mokulu makasi, tope alalakate, tozali na solution, na gavke, bona loposo, totikali simate, vergete, babengi nduta, bouton, tache, 5 jours ya bamba, oteli lokola lilala, teint uniforme, tozali na gamme complet, ya kopakola, ya injection, ya comprimé, ya suppositoire, esengo ezali, mama, olingi ovimbisa tolo pesima, sans opération, benga biso na lombango, papa, mama, yo oyo otungisama mingi na maladie ya hémorroïde, interne, tope, externe, yoka, na 2 jours ya bamba, omoni changement ya solo, ebongo, na bokono ya diabète, AVC, tension, tope, obésité, cave-cœur, golo solution, perte de poids, naturellement, okokota salle de sport, teo, na kisi ya comprimé, pe injection, na cave-cœur, ozongi mobimba. Ba produit na biso ezali 100% naturel et salemi na ba plan na ba industrie Allemagne pe Angleterre na gavke oko sepela.
la santé n'a pas de prix. Quand tu es sarabino, batela sinzoto na yo, batela santé na yo. Soki oko batela ngote, mutumoko te, arotikala ko batela ngote. Yango bande konanga gafker, ailibino, ba masolo ya kitoko, ailibino, ba makambo penza ya bien. Oyo nyonso azotungisama na makambo ya oyo etali santé, en tout cas benga gafker na lombangu, aya ko sunga yo. Ba joyeux anniversaire na bande kona biso nyonso o ba o célébrer ba anniversaire na bango lelo. Na yebi ke boza ebele oyo mikolo lelo bobotamaki yango bande konanga kisongi officiel na équipe mobimba to ye penza ko souhaiter bino ba joyeux anniversaire na bande kona biso nyonso oyo bazo célébrer ba anniversaire na bango lelo. Nos sincères condoléances na bandeko na biso nyonso o baza na matanga kande tolobaka tango matangi yaka eyebisaka mutu te ke non lelo nazo ya lobi kuna nazo kende te matangi yaka na cadre nango na système nango yango bandeko nanga kisongi officiel aye penza ko présenter ba sincères condoléances na ba famille nyonso oyo eza na matanga. Voilà bandeko nanga sans plus tarder nazo tiela bino ba makambo nyonso na poisa makambo ya chacha d'or nyonso ebimi na poisa bandeko nanga moyen kutu ya kosala ba commentaire ebele ezate boyo kabino moko na matoi na bino chacha d'or makambo sali en tout cas na eko clarifier lisusu que makambo yo eza nango beste eza réalité eza beste la famille eza réalité makambo yo eza kaka pasi tolanda et on se retrouve juste après. Mais là, yo comme complexe ana posa koma koto baninga bazame bakina nango ndenge azomema ngote yo bakanke aza kisi yo bakangi ole tata bino pombo ba ba moloba ni c'est yo mtolie papa bino parce que tu es trop pressé en fait calme-toi alia bena tata ne change po change aleka pe suna ngola change aleka na ngola zo suma kam na ngola asukoya na kidia change gola ndambu na ngola no tanga ucho kende tanga zima kambu auto aleka na ngola aza na kidia mais apa ke banje bajena mukolo shasha yaka na ili ya place ya kendaka biso za pepe na ili ya place ni ngora bolo bana ili poko pera ninda na yeye baona na ili ezala bana place mobo ma chérie za place mobo nazo expliquer biloti za peno ni bo o baza so ba yebi ba okoma ezala basali kalamo wana ba otumba pe ba Thompson wana mineni na mupanzi na ngona suka kuna ba mama mo bazama ba benga ba mama kuiba ba mama na balata ba maputa mobo ezala ba forme le kwa ya ba dra so monika ba jipe etele mana batu ba okende ba okota kuna ba okende ngafura vana na mutu na ngama oboye abina ngapo wana shasha na ngona telinga biyeti ba okita bina o ipesi ba kiti ngabina ebite ai ba kiti pe ba mère wana ndaza na kemela Thompson na mubimba ngabitiko lo balanga bo abi wi akemela Thompson ngape na yaka na awa na tala ga umkhumsu so ko de paso kita ba koto kuna mena mona ga oti donc ayaka makambo ebakama wana lisusu ya omoni azana mabiloko wana po angoleza na mboka no ya basi mami watazana na ngola kiyanda sirene ngola nana skone mona leki nana mukete leki nana pia pembe wana za ngola bomona mona nda azana moto te azana oui mwana papa ba wa pembe wana avana na ngola oui avana na ngola mwana nafana na ngula obeta na nzoto mikolo na ba ya mikolo fort na ba live kwani bakendaka so ya mona ke biloko na simbi amona kaza na top amona ngo lelo na ba 22 ans na ye atuna biso da to leki ba 22 ans to komi dana ba 40 abia za 22 ans bon ba ka video na place monta robi IBC on dit kana 23 ans na août adia la 23 ans na août 23 ans na août vendeza balete baka wala likonga de likolongwa te ezakala de totole bona ne ezoki kala de nebite bo bakitaka ndenge nini nene bakanga ya biso ni ntange basamaka ndeko ya biso ozalaki oseli yango Mot de la
famille, mbote na bino nyonso, boza bien. Bote mama. Nene yanga na mati na reterme na umela te makamuku na yanga na loba deja na moni bandeko balobi yango deja. Oui, ba vidéo automoni ezolakisa vraiment que partout c'est salamaki. Wana nazo ne yango te. Mais je trouve trop d'incohérence na makambo fi wana alobi. Trop d'incohérence. Il faut pas oser la moi la muke pour comprendre que eza histoire ya jalousie. Fi wana ayokeli chacha joua. Ça veut dire babimara. Par quel intérêt y a que foutre la chacha hôtel? Oui. Par quel intérêt à refoutre la chacha hôtel? Par quel intérêt y a comme na faiblesse liboso ya chacha beta ke ba makof? On sait longtemps chacha za mwana mukie makasi na ye. La fille a dit que abengaki la police. Nenea ndimela nga je crois pas que la fille a benga la police. Omoni batu ba na se ya putu leo. Nenea zela na si solo ba pardon. Tant que tu ne crois pas, non, tu as plus à l'oreille. Là, on va bien me dire, oh, moi, quand je la police. Là, la police, oui, police, voilà, continue. Oui, yango nazo expliquer pourquoi nazo trouver incohérence na maloba na ye. Alobi abengaki la police. Bino bouti kosala partout zwana. Bo agresser mutu bo beti mutu bino ebele bongo na ba video à l'appui. La police a ye place wana atiki bango a scanner ba passeport na banga pratique bango. Ba beta ki bango no c'est ça qu'on comprend là ça mu ba beta ki. Ba fia na mususu so ka di ala ba ke ba fia mususu ko ba ga gentil. Ba fia beti fia na mususu. Ye ka di ye ba bende banda 15. Donc ye na kokoma après 10 minutes. Ça va mettre à faire en train de louche. Nénéa, oui, na comme à place wana. Oh non, on va dire on va pas mourir là tu vas sur place. OK. Aïe sinali, aïe sera il y a le problème là bas parce que il faut tout déjà on va réunir la image wana. Parce que la guerre, aux autres vidéos, ni ça c'est vraiment là, mais pour s'embrasser de tout ça. Il dit ça pour on peut faire ce nom avec tout que m'a voilà te. Et ça vient la vie on va faire des trucs là. Il y a dans le lit, il y a des autres qui na ça peut nous donner base. Siko na ebite foto na fia na bien version nini ye fi wana Angie apesa ki la police. Nene anazo biso awa na France. O agresser mutu bongo la police ya ye. Atiki bino bokela bino tout na garde à vue. Puisque ceux qui cherchent à beta ki fi wana Gaz azawana ba fi mususu bazana eza non assistance à la personne en danger. Na ba preuve makasi bongo ba otika bino te bokela la bino tout na garde à vue. Et puis la fille a lobby lisusu ketango bazonga ki na même taxi. Comment est-ce que mutu abeti o bengi la police boke sous na même taxi na hôtel. Azongi lisusu lelo na tongo. Est-ce que tu ne comprends pas là-bas? Azongi lisusu lelo na tongo na grand frère na ye place il cherche azalaki cherche abeti lisusu mbata après cherche bandi suko bonde la ye ça fait simete et atie jalousie na kati azo kokosa biso ezaka pona partout non ezake chacha aza bisexuel aza bis ye aza biste omoni ye aza biste aza alela pamba mais chacha aza bis alala na mibala alala na basi ozomona eza juste histoire ya jalousie bolingo na bango esimbite amoni balali mwasi na ye soki mobali na ye et pas ya gaz et ce que tu as na vidéo wana bien okomona ke ye mutazaki na attitude ya agitation azaki kolingo bimisa des autres. Regardez très bien pourquoi tu as vidéo wana bien. Valéria, ye a dévancé na ke place moi lobby et ba humilier ki ye ne ba filmer ki ton chacha zo bete ba comme ko filmer ye. Yango ye pas du téléphone a comme ko filmer ça dit que ye c'est le quoi a dévancé bango a une histoire misi ba preuve pas bien que ba preuve na ye pesa. Parce que era lobi ke ba comme ko filmer ngai ba comme ko humilier ngai na kati na bango ba comme ko filmer nga ba obetanga bango nyonso ba comme ko betanga ba ndi ko filmer nga era ba bandi ko filmer nga pe na zu téléphone na ngai nde na fongoli na comme ko sala ba vidéo donc ça montre que yé pas dévancer biso surtout comme na histoire na suka au mona ke bango pe bana ba image mususu donc ya dévancer biso juste parce que ya lobi que bango ba banda ko filmer nga ba humilier nga ndeske ba silisa nga yango yé pas ce qui téléphone yé pas comme ko sala ba vidéo surtout la vidéo ya suka Valéria au mona era filmer na suka to ba beteke mbata téléphone pene bouger ko
ashasha bete azofilme mutu lokola Gez Mawete aza star aza artiste aza na bacontrat oyebi juste bavideo wana ekokozele combien de dégâts justement na imagine ka combien de artistes baitana bakoba biloko lokola bakayo na badresse ya basi ndenge nene alobi ye mo Gez Mawete alati video ye na fali alobi aza star na miso ya la police ye mo na ndimi version na te omoni Gez azalaka ne coureur de jupon et tout cela mais Gez Mawete quand même alinga kobatela peut-être alakisaki Lisa, ngana na boy te ke Gez asali partout. Comment na état chacha za nango eza enta mutauti na intimité na mobali. Elateli na ye wana alongoli peri oui effectivement. Na intimité na mobali. Mais juste nazo trouver ben incohérence belé et pas ya fi wana. Ce qu'on t'a les vidéos, on a très bien retrouvé que yende mutazaki konuka agitation, babeta qui pose qui konuka agitation, azotia ba désordre azo que la chacha. esape lokuta ekoza mpe mbala liboso te un jeune azalaka mta agitation lokuta kote mosusu alobi o botika oloba eza mbala liboso bameseloka pembe botika makambo oyo eza lokuta place alobi ke o kote mosusu mwana aza bacontradictoire ebele alobi kote mosusu bakotaki ne ayebisi Gez nga na mese na nga na bibali te nazwa mobali ka na age ya 18 ans na mese na nga na mibali te nayokala nga gute donc ye ka defete amoni baobima na mwasi na misu na ye mobali ne na misu na ye amoki jo na nga kata nga baokata ye ekosimba te fana tya trouble po fi aza fi agitation tele asala harmonie wana auti place azala so aye na immeuble na biso foto sentir ke ya ye fi wana aza sage te et puis aza na maîtrise de soi te comment ye aoki koya kosala lage ne boloba dada zuwa nga bande naza bona koza mwasa harmonie bokota na page na botala ngai c'est quoi le problème? Mwana wana asalelaka Sacha afutelaka Sacha ndaku baboka donc aza mwasi ya Sacha mwana wana asali zuwa parce que ntango bayaki wana mwana wana deja bandeli mwana wana ayebisi bageste alalaka na mibali te alalaka na mibali te ye bavi na ye basi omoni bageste bakomeli kwa kodenigre ye déjà eaffectaki ye mpo bageste bakomeli kodenigre ye na monsa micro te naza avoi te oyo ayoka te ayoki te motako te bageste bakomeli kodenigre ye Sacha opaa babela so Sacha betaki ye makasi bayeba Sacha betaki ye koto bazalaki on dirait réseau ezali bien te mwana na asali yango système anini alansaki soki mpe badirection oyo ezalaka kotia na statut kotia na statut ntango azwi réseau nde bavideo wana ekomi ntango bapolisier baye oyo bakamdao babino ezali moto babi bafi oyo bavandeli na bango ntango bapolisier baye ondire bavoisin moto babengaki bapolisier mpona makelele omoni bavoisin moto babengaki bapolisier mpona makelele ntango bapolisier baye bandi kotuna bamoni mwana na ivre mpo bafulaki bango oyo bafulaka wana batuni sikoyo defi wana oyo bautai kokoma bafiana balobi basembrouille eza couple ya ba 43 boyebike bango kuna bazalaka na protection bafia moto baprotege Gez na Chacha
parce que moi là bazali ko expliquer tellement bazali na kwiti nde ba fio bamelaki te ba policier ba tino bino omelite pourquoi expliquer chose ni eza ba fio ni mbabi te eza ngo rien de grave eza juste ba s'embrouiller eza couple ya ba 43 nde ba policier ba sengi ba ba passeport batali mikanda na bango ba policier ba kei nde bango la fiana moi la tellement pas comme un colo ba kena no funda bino et tout mais si guest na za bongo aza ba vidéo a filmer moi nana abandi ko baba abandi ko forcer le quoi allo baba kambu pour ça ça zo bete oloba ça bete ça va beta qui est ya somo oh to moi on les lokota beta qui est pas lokuba ne moi na pas ça ko beta comment guest comme tout a filmer o ko sani ami on a qui pose star na kanga ba photo est-ce que na ebio te o ebi ngate ya lo kwa torture ba torture pour lo ba makambu moko boy wa on a zone ba na jamais ba kwa zaki sur place bon na te ma kina ki obenga sta mu ya tuni question va ya tuni question Sacha gars mo ta zo filmer moi na on a ba prof na ye si ma fille on va penser qui gaz ma wete idée on a mis filmer hier on a ma bref pour est compliqué yoté nje moi comment ba na gaz ma wete ça ma vidéo wana ma fille on va aussi que quoi na bigel na bi na Sacha ko ça na biso ko za kite yo bengi biso bilo na biso za kuna tango over na ndebo ko biso ngo base biso la réputation na biso ma réputation na biso babi moi na ngope asa avec on mutune comme qui perdu et si quand on va vivre ba eza par exemple ndanga et si quand on va ko sakola Sacha toi pauvre fille moi je te nourris je te supporte moi j'étais là, moi j'étais là, moi j'étais là. Moi j'étais là parce que ma tante, parce qu'il y a des filles, soit elles ont été c'est que mon sous. Moi j'étais là comme mon onan. Moi j'étais là comme mon onan. Mais ça comme bon matin. Moi j'étais là. Donc moi en Sokoli Sacha. Léonie. Ah, moi. Ange, babi Ange yé. Ange envoyé. Ange yaka. Quoi pour you? Amatite assez demande quoi pour Ange? Donc, Bazaki senti ma fille Moussouba Kendaki. Angela. Asali demande, Ange, fais la demande. Monte. Tu vas nous expliquer ta relation avec Sacha. Donc, oh, ils ont vrai de chez vrai, moi, non, Sacha, ils ont zoua. Moi, on dit qu'on expliquer ma fille, Anna. Sacha ne peut pas me faire ça. Moi, j'ai fait tout pour Sacha. Elle ne peut pas m'obliger de sortir avec les hommes. Et lui, c'est mon homme, c'est ma femme, mais c'est mon homme. Bazon salarié devant moi. Et ça manque à respect. Et ça manque à respect. Si on est aux abonnés, on les assure. Oh, baby, singa. Moi, Nawana, afundi Sacha. Na guess ma wete. Na ma association, moi, LGBT sur LGBT. Afundi bango kuna. Donc, guess ma wete. Oh,
Guess Mawete alakisi video ya clip ayenda ya solo. Comment on a commencé moi là, on a sorti vidéo meki ko bima. Tolika mwana meki ko fuité. Omoni, si moi là comment c'est que la ba ko kangisa ye tout et tout, et là qui va sortir ya menace pour ameka ko bimisa mamote. Sorti vidéo meki ko bima. Et meki ko fuité, oyebiete, Guess Mawete. Depuis qu'on commence à combattre le président de la République camarade Nabino, yo Guess. Ok, on s'est abonné. Mais yo aussi comme président, on tient. Dans ma caméra salité. Nene ya pardon hein comme bango ya Guess Mawete na fali ye Guess alobaki ngepa ba policier toi za ko pesa nini influence pas fiwana ala kisi clip ko basana ya pa ko expliquer ba policier que aza grand artiste na mboka na biso ala kisi clip na ya siko tango alakisi bango bongo idée ezake ba policier batika ye ou bien ngana ngi na comprendre en fait idée ezaki na sima mutu na ye oui idée na pengela comprendre place là na comprendre tu valait la raison alors c'est pourquoi Guess Mawete dans ba policier ba policier ba kanga ba passeport parce que nga ba identité parce que la ki moi na te muta bengele bongo la police on va quelle est dans la potote ba voisin police tamboye Guess Mawete akende ko sa policier que ba bisa moi ya un grand artiste comment on dit ba vidéo se fait fuiter à comporter plainte il dit akende toi tu es qui et tout ngai ko beta clip ba sana ya tu vas bomber kopogo en kufa non si je comprends bien nene si je comprends bien cause là tant valeur ya tuni keso pour moi na na thème na bina ko benga non valeur so totali be yo zo lingo comprendre ndé to na France Guess ba policier batika ki bango parce que ba yoka keza ki fête na bango ya ba 43 na ba 44 yango ba leka ki ba pe conseil bakebe incohérence eza epa fiwana eza ntango tokokomela fazo puisque nga nalandi émission live oyo ndeko mwasi asali alobi très bien ye moto abengaki la police mais version ya ye abengaki ka frère na ye moto abengaki la police ok sikoyo ntango la police ye Guess Eros ayebisi bango ke nga naza artiste naza star ya mboka na biso mpona image na ngai bavideo oyo ekoki kofuite te ekozala la police ezoreconnaitre ye te nde alobi ke botala ngai yeyo alakisi bafi wana mutesi Guess noba bongo po mwana oyo azala kofilme mpo makambo oyo ebima te policier, un grand artiste et tout. Pour l'image de la nation, je vais porter plainte. Alors, tu es artiste, tu es qui? Guess, attends, la ramène le yaya. Tiens. Dans la poésie, la Guess a comme menacé souvent, on s'achète comme tout comme bête. Guess a comme confirmé, moi, on n'a pas gardé ma preuve. Omoni kenga asinga ebio nga saluelo oh non omoni d'abord ben la bêta qui est donc comment la bise ma sous pression Guess azaba vidéo wana Guess azaba vidéo wana nga ebio wakia kosa ndoko kanga photo pour aller opposer star Guess a filmé Guess de la salon Guess a la belle moi non pe azapa la bilo kwa Sacha eza somo sonde la salon ba la belle elema nena ko banda oui alobaki on a live
alobaki on papa Sarah alobaki on sona mina banda oloba mususu na sukika awa alobaki Geza comme combination ça se comme ça y a dans ça il fallait pour pas fallait pas mettre continuer ça moi non pas je regarde gagner dans le boyer alors j'ai une association on va LGBT aéroport. Mais il faut pas bondir là parce que makambo est comme grave to sekate il faut pas bondir là ba defa na poto za la sécurité ko le kama bata normal il faut que ça partout des moyens ba kitia mwana wa kité parce que là et au chauffer ma bé et ba mwana oli kama muke mais comme grave mwana na va ka lokwa mwana document mwana na aka lokwa mutu ba salela apeta ba câble air nyonso. Ce qui est loco pénal en considération qui bien en association là bango et tout consort je te dis et ça la maman a problème alors bien moi biba ma France té abiba ma France té bango ba defa basakala bazua moko ke aomona ke akotika sko chachati il faut mener vidi bango bazon ça ba vengeance ba bongo bango ça ba vengeance mon boy azam tema lokwa mobilité bon basa mitema biso so to basi faut tshaka mutu ke bango mange bazilata kijo me bana mutema ka lokwa biso basi mitema ya zuwa parce que biso basi to sala zuwa plus que le kamibali parce que yepsa de basi ba tout na zuwa plus zuwa égal des zuwa ya somo il faut pas mikitisa parce que dès déjà chercher à poster ngo alanga ko sa série SJPKT parce que dès ben fika ni moi on va faire la live là Sarah et tout consort donc ça dit que moi là on a kotika té parce qu'il est pas battre là les balles na harmonie oui toto za la live na tongo toto za na live na tongo pas Sarah mais ba bien ça première fois de geza za ba scandale boye scandale boko ya fute ba tout le monde avec ce ba longo la ba nini la première fois scandale monsieur c'est yaki avant oyo ya geza scandale nini ngai bien télé on avait ce ba longo la ba voice ba nini ba vidéo pe ka makambo ya ba se belé ba partout za ngo ba longo oui. Mais pourquoi commettre sous même erreur les lots yaro yamba n'importe qui fallait chaque jour amena ravi na ebongo bilo bozaso bokangi caméra boke sa information disa geza ngo asali bilo boka bani Lores Congo ça Lores Congo ça oui écoute ba vidéo ba nini wana preuve wana liboso ça na ngoti na téléphone ba ye asala geza futa ebongo afuta papa bongo pour balongola banini wana mais soki mutule esali bien te akozongisa yango oyo ezali deuxième fois bascandale ya geze bagenre oyo eya ase geze amwa mabe faza musika amwa mabe amwa mabe aza te amwa mabe parce que mutu oyo sa bafille babiloko boye aza mpe mission opusa pembeni na ye te c'est pour la boye amwa mabe comment yo te yango wanga na bazeli asala bapartout na basi na mibali biloko mwa na vie moko asalite est-ce que bafi wana bakendaka baza baminere baza babakenda na consentiment na bango no est-ce baba baminere Valeria wana poto tika na kini mbongo ya pasi so babengi mutu kopa okende Valeria de quoi tu parles Valeria wana poto tu manges bien batu wana kini ba okemba so abengi bango partout so pesa bon moins épais bamatala na basala reza ya alali ka la mukine tu yo ba ko basala ba sacrifice makasi oui nayebi omoni eloko esala mpe bango bongo balingi vie ya rapide mais ngai naza réaliste ke bana wana bakendaka baza baminere te baza biso topesa faute so bakoyi baminere mais lokwa baya mikolo balingi mbongo yaya balingi mbongo bango nyonso balingi baya kolekisa biso bango baresu koleka biso towana retard babafi ya chance bafemme forte balukaka biloko wana te bango bazaka bino bamikolo bosali boye te bango bapartout zo bosala na moto atongi ata ndako ya niveau moko te ni fondation siko pourquoi bato bacommentaire balingaka nga na kote la guerre biso so tokoza l'opinion moko te eza débat tokoza l'opinion moko te ezaaréaliste non neti na boye okokotela te Valérie mpo geza asali nazokotela ye te ngai naza réaliste mama nakotela mpo ya nini nakokotela te ngai nakotela mibali te ngai nakotelaka basi mais eza na bencohérence azaka te kote wana nani wana mama tomona te moye tondimi toyebika oyo ebimi ya basi yango nde tozolobela ya baparta basangana bango nyonso me bano bamabe moto yoko egezi akenda kosalisa bino buzoba bino nyonso place moko na komi yango opesa bino
alobi cherche alobaki asala yango mpona plaisir bango basala yango mpona plaisir afutaka bango te oui apesala yango na plaisir mpo papu dadi ayaka na bacontrat ayaka na badio ayaka na bata minene babi kote na bosanaki babi dadi ateka bango bacontrat kano yango moni ye mo muteki bino ye mpe bolie bino azolie bino na sentiment mais je ekoma nateka bino mpo muta bien nga mo nateki bino do bato bango oteka bango mawa sikoyo na banaomi loko babandila bango basuccès makasi alekombo okoza mpe ya fiance soki azotanga banaomi loko wana toyebi te soki atangi yango ya solo posuku eza ya solo koma kokiye bato basalaka bapiblicité ya bilamba bazala na vie oyo baza nango omona voiture wana aza nango soki kaka eza mpona contrat bilamba batekaka il faut sala te économie ya 5 ans économie ya shasha na pede wana bakabwani alobaki ke mutuka wana ezalaki na olokuta ezala mutuka bato bezongaka abi ezala matala nati ntango asombaka mutuka wana Mervin asalaka video alobi shasha auti kosala partout na bageze mawete ngai natala video wana Mervin alobaka ke mutuka asombi eza partout asali na bageze mawete bafuti mbongo wana mais biso tout ondimaka Mervin na video wana te njoka Mervin alobaki makambo solo oui alobaki ezali partout asali na bageze mawete nde futi mbongo wana etu po chercher uchoka bwana mère mine bazaki naenda kumoko ni mère mine wana nda lobi voiture wana ezaka ya lokuta ezaka matalana ezaka na oya yete mkono na voiture na ye ko vivre pourquoi olingo vivre la vie na yo te na ebite pona ni passe ya modèle wana nazana nga na ngote na lansa mokilike nazana ngo na modèle wana pourquoi ko vivre le modèle yo moni bano bazo kufa noki esaka boy film moko sala ki boy film moko nzambe na ngai matala na so influenceuse ba TikTok ba kufa noki oui mikolo ba chikala sikoyo fi wana lelo na ntongo azongaki lisusu epai ya shasha na ntongo na grand frère nekoki koluka nini soki bango akendaki na hotel wana mpo banda olala bango mibale akende kozwa biloko nasenga shasha mbongo estce ozalaki na live wana biso ozalaki na live wana nazalaki na live mais na kote mwa na katikati na bande vraiment ne bande makasi akenda ozwa 312 € na ye oyo afutaki hotel ale shasha gifle ye abeti ye lisusu oui abeti la miso ya grand frère na ye miso ya grand frère na ye grand frère na lobelo te ye na shasha ifi wana aza sage te ye mpe shasha mpe aza sage te ye nde moto atie nani geze mawete na bamare dio nyonso koma yo romema fi le roi ya bongo epai ya artiste moko ya monene omemi moto aza maîtrise de soi te yo kasi ata na porte à porte bazwa n'importe qui po kota na champagne bapesaki alinga alala bayebeke na champagne bapesaki alinga oyoka elengi bamemaka n'importe qui te na bareseau ya bongo po nyonso bokosamba kasi oza fidèle na shasha na air wana nde bazali na shasha ti oui ye mpe Sacha azama ye bon bolimbisa ngai Sacha elle est belle de figure de taille mais namona côté cerveau nayebi te il fallait qu'il pas amema fi wana epai ya gaz il fallait qu'il akendeka na ndenge na ye basali nde basalaka bazongi boye sikoyo so ekomi makambo ya mbila ekomi makambo ya baplainte bango nyonso nde baza wana bana bamerde andi bayebisi bango ye aza na lukanda 10 ans na ye aza na 10 ans na ye donc bakosamba na ye nde babeti ye ya nde ozongisa te mpo azwa baépreuve yango wana sikoyo aka foto france alingaka mingi épreuve ntango otela épreuve ya video bambata baobetaka ye ye kuna pa olela ti ma frappe udele ntango oyoka ti ma frappe preuve yango mpe preuve yango mpona ngo mpasa maline fi wana
aza maline mpo afanda na poto ayebi ndeni mibeko ekendaka na video wana gez attitude ya gez ezomonana ke gez azalaki kopekisa mais a video wana eza aza video mo abetaki ye ma chérie nga nazoloba oyo bapiblie na video wana gez aza na attitude ya kopekisa mais na même video eza mpe koakize Chacha ke agressé fi wana po gez azoloba na video wana Chacha pourquoi tu fais ça en même temps toloki mbate beta mitawash donc eza koakize ke Chacha azalaki kobeta fi wana oui Chacha ndobete na bolingo mwasi nanga atika makelele même ata notel Chacha tango osamba fille yango azolela ye abi Chacha tu m'as frappé Chacha yebisi c'est Chacha c'est Chacha n'est-ce que obeti John obeti okoyebiso oyebisi que tu m'as tapé oyebiso c'est moi oui je t'ai tapé c'est moi à côté qui autorité mon boya makasi en fait fiona azalaki deya na posa porte bango plainte bamanière ya koloba nomoni soki moto azo aplike maloba moko boye mpo akondane yo emonanaka emwana bamaloba moko prémédité donc Chacha tu me frappes azalaki na posa ya bapreuve wana Chacha nde azalaki mayele te très bien aza maline très bien azalaki déjà ntango amonaki baolala Chacha etraumatisé abifo natia bato tout na bamerde yango bandeko video wana ozomonake moto azoloba makambo moko tu me frappe nani ayebisi ye gez alobi nayebisaki yo depuis kala soki ozoi se sentir à l'aise te il faut kende même nkombo ya partout abimisaki yango na video wana ye amemaki nga awa nga na boyi na nga partout azalaki vraiment na posa atia bango na bamerde tutu kote abimisaki mo wana il fallait que okende ya lobi parce que na boyi na nga partout nde bozobeta nga donc andeka kombo partout ekosa te ando azalaki na posa kombo babeti ye na kombo soki oyebana fo efuta blo mosusu soki kombo oyebana ene place mosusu okende boye yo osala mosusu ngali kaka atia yo kaka na makambo fio nasali kaka na nko elobi ya gaze emonana na maloba na ye yango wana pa sauter les premiers mais on neneya yango sauter les premiers na réseaux sociaux po ya koakize or que soki moto aporte plainte yo okende na justice aye kosala nini na réseaux sociaux et puis imprudence ya modele wana gez oyo aza artiste monene ntango omoyeke oyo osala babétise zwa bango batelefone bango nyonso osimbi ntango balinga bakende ozosimba batelefone zwa bango batelefone oyosi bokota mutu tu telefone likolo ya mesa botyango na kati ya bazalaki deja na kwiti deja yango moni mpe azwaki bango na moral bazalaki na ebebiseli ye bama crédibilité parce que ntango image ebima na gez na kati ntango olobake tu m'as tapé parce que naboyi kosala na bino partout ekoti elonge gez na la police deja eloko wana na elonge gez eza deja buzoba gaz akomi pililile film wana azalaki na pembe na oloba ke filme libanda makambo na oloki nyonso bateki so babondeli ete eza grave tena za moto apetage modele afinga mosne harmonie anayebi te botala live wana te ndeni modele afinga harmonie wana awa aokate bilamba olobaki ye moto asali aza pauvre fille ye moto asali ye moto afuteli ye babie fille naza moto apetage amoto apetage mawe gesi pena mama e bakombo bato ezokota sikoyo banaomi wana kozala na fiancé na ye banaeli wana bande succès sika kozala na chéri na ye donc nyonso mabe sikoyo ya Chacha bakombo baninga kaka ti wana abimisi bakombo wana aza aye deja na idée ya konuire Chacha yango abimisi bakombo ayebi ke bafi wana bayokanaka mpe na Chacha te aye deja na idée eza lokwa fi non alobi aza nango atangi ba baza makambo ebele eza zuwa Bonjour. Bonjour, Aresi, bonjour. Vite fait car nazali na live na scène oyo rabino de boloba. Mais à la base de toyoka ba masolongo bat bakena ba partout zango toyoka ke so boye kopango bazora ba téléphone nyonso bokangi boche na sac. Siko moto kwa Gez Mawe te grand artiste bongo. Ah oui, quoi accepter le bon ndeni ba fi à réseau. Bossa le bon et pourtant tu as une carrière tu dois protéger. Nyonso tolo ba Chacha wana baza ma ba succès na bango éphémère réussi la mais Gez Mawe te aza musicien abeta na ba boîte bat babina raye aza éducateur ya masse aza bat musu balinga raye bana mike mikolo toutes les générations confondues
akoka kovisionne te aza na vision moko ya mosika parce que bana wana eza ngo bavi na bango balobela bango soki inji soki chacha wana etali biso te mais le problème ka nde nene ya oloba Ges Mawete nde azoyokele mawa oza artiste musicien influent okoki kosala babétise ya bongo tu sais pas pourquoi ne pas protéger ton image moto ya télévision image na ye ezalaka très important ya koprotege moto ateva akendaka bisika bikendela te mpona koevite bakoki kozwa oyo eloko moko boye lelo monde ekomi tellement na niveau moko élevé donc électronisé na ndenge moko mystique. Tout ça, ce qui me fait pitié, c'est Ges Mawete. Tu as ton succès, tu as un avenir, Eza Liboso. Ok, ça va bêtise, Eza Babiloko et l'Obama déjà 6. C'est quoi, Rébi Mabo? Par là, c'est. Qui te compte? Eza classe. Allez là, combat battu, on bima le son, 4. Tout le monde, mon temps, la vie meilleure à ça n'a été. Mon temps, son place à battre, peut-être plus pur que les cas, Oya Bako. Oui, bimine à toi. Mais mon temps, mon temps, pour protéger l'image, pour ne pas. Abîmer ça, on a mis sur le bateau et scandaliser toute une communauté. C'est pas bien, c'est pas propre. Ah, Mawete, vous avez un manager, vous avez un artiste. Ça va délire. On a ta nationalité, Moussoussou. Oh, bah, ça va, Congolais, ça va moutouté. Comme bah, Camerounais, bah, Ivoirien, bah, Zali, bah, communauté, c'est belé. Oh, bah, on passe à la rappel, Camerounais, on peut mieux que les Camerounais, on a vu sur la Congolais, ça va. Ah, mais c'est une honte, moi, on a évité, hein, franchement, sur ma section, tu peux pas le voir aussi, mais moi, je trouve la méthode, on ne sait pas comprendre. Tu vois, parce qu'il y a aussi un passeport et tout, on a aux musiciens et tout. Et on a pas pote, on a trouvé que saisi ça bateau, ça sera trop influent. On comprend que les musiciens sont là, les canyon, les cambo, où ça. Donc, le roi quand on a dit pas peuvent déduire Amérique ou na bablo quand il au soiranet bana au séquestré bango pour voir ça la bablo au mot ils peut-être contre la loi française et tout le monde bon. Mais franchement on ne comprend plus hein. Ma succès on besoin gérer on est bon par exemple béné bateau ba bimiti ba zo avancer si le autre on a pas scandale à ma capacité en tout cas tout féliciter l'artiste Moussoussou. Mais le besoin ya bosser ma carrière na mene mando suka na ka mukuse pour bolimo le roi mai. Ah non, franchement. C'est quoi, je m'attends qu'il peut combat, il y a Naël pour nous quitter. Maintenant, il y a un autre loba. Atabatangi bakomo na bango certes tout le monde tozana ba vie na biso ya mabene ya malamu. Ozomona. Certainement, moi je trouvais mal pourquoi ils ont makambo oyo bino tanga bakomo ya bato bosaki na bango sur place. Et pourquoi vous pour coller tout le monde à la peau pour que on s'allie ça pour match. Ah, nzambe na ngai. TikTok YouTube la mission ça rend bien parce que là les arrangements YouTube était Jaël bana TikTok on a compris YouTube moi biso za kita moi mystique papa TikTok la vitesse ça va bango eleki et doublé biso za attaque bat baswana ki ba manka qui respect ma ko les raté et le ba on Ges Mawete chacha pourquoi tu fais ça? Et comme le gars, je gère. Pourquoi tu as fait ça? Tu m'as frappé. Il y a un rigolo des chalets. Il y a Costa qui dit je gère. Problème c'est que sur la bien à fiwa. Matisa est néné à soi zawana. Ah matisa zawana. Kobombelo hotel loba nyonso. Toi famille. Comment déjà famille? Arrêtez. Ges na rose à la il faut que la bien à fiwana atana se et comme maramba ba tribunalité comme maramba ba plainte et si la gara na cadre bon pour sera même bango na tribunal na mboko ya France au niveau balenge la marambu ya ba LGBT wana marambu ya tabasi tout cela. En tout cas, s'il vous plaît, et là, au moins, on a un jeune et passé quand les années, elle raconte sa monique, le bazo là, la chasse, c'était ça. Elle dit, elle va bien, la life, n'a pas regardé, ils sont morts.
encore encore yo sasu barezi apesi yo ka ndenge azalaki olobela ngo osanti kaka zuwe namoni mitakala na bango nyonso ndeti ke traumatisé nzoka lokuta moyimbi oyo traumatisaka lokuta na papa batala za 18 ans na mekango na moni eza préféré na ngati na tika ayaya tika Alaï traumatisé, à mon le roi mobile n'est net, ça s'appelle le roi télé ici en fait. Voilà. Yalo causa ona mobile lobo kangela telesi o comme telesi ko fiona et puis place yo mais minga neza po yo sa buzo ba alors j'allais faire chier yo. Bon parce que beka ne ba uti ba boîte bokela na mobile na e aketa mobile kuna longoli perika comme mu taxi zoué ça c'est déjà de bon monde que azayi sans perruque et puis là tu pour l'homme là ça là maman ata ipola papa ata ipola ke moi pour l'homme peut être ma oui et pas pour si maman bé na perruque ça mobile ba olia mobile na pas de retour na bandi ebele ya bato touti kolanda touti koyoka ba propos nyonso oyo ebimi concernant Chacha d'or. Bandeko na nga toyaki kovanda lisusu toyaki koyoka awa ka sur les réseaux sociaux Chacha d'or tango papa na ya kufaki ezalaki na nganga moko oyo ayaki kobimisa ba vérité ba secret ya somo ndenge nini Chacha d'or akendaki kosimba kisi epai ya papa nganga wana pona kolekisa papa na ye makambo yaki somo jusqu'à ce que bandeko na nga toyaki komona mwa mbutu eyaki kokota mai mwa makelele wana esilaki nyonso toyaki kozongela vi na biso ka ndenge ezalaka awa biso nyonso toutaki komona Chacha d'or akendaki France nzoka na France wana akendaki komona nde mwasi na ye Chacha d'or azalaka mwasi donc na ndenge eza boye Chacha d'or alingaka na basi alingaka na mibali sikoyo tango akende kokutana na mwasi na ye eye kosala keno mwasi na ye pe azalaka mwasi ya libala makambo oyo eza ka compliqué la famille yango bandeko na nga na opesa ka conseil na boyi kokota na mozindo parce que nyonso déjà boyoki na histoire ya bandeko na biso o ndenge baobeta kuna eloko na opesa ka conseil na ba jeune o boolandaka nga s'il vous plaît boluka mbongo na ndenge ya bien luka mbongo na ndenge na yo ya bien fongola mwa boutique na yo banda koteka soki osala ba publicité na ba TikTok soki okoloba keno nasala publicité na bato ya YouTube batielanga na ba chaîne na bango publicité lekaka osali kokotaka na babiloko mosusu te keno parce que namonaki mutu kinganja lataki namonaki mutu kinganja voyageaki nga pe ifo kaka boyebaka te na nsima makambo wana basalaka nini pour que bakoma na baniveau wana en tout cas ezosalaka pasi pe mawa komona lelo oyo bato balingi mbongo koleka kutu na banzoto na bango yango moko mutu atie mbongo likolo atie mbongo liboso ezaka pasi nga nakapelaka toujours bato ke vanité de vanité tout est vanité bambongo oyo bozokende mikotisa na baplace oyo efale pa bokota boyeba tie bokokufa bokotikala bambongo wana bokende nango na lola te ekotikala epi na bavi wana bavi apprécié bavi ya mbangu ebele ya bato batikaka ngo na kibo jeunesse oyo bakota bavi ya kimbangu bakufaka pamba ezalaka bongo me malamu kasi oluka mbongo na yo na bandenge ya bien oyo nyonso nzambe apesi yo osepeli l'essentiel oyebi ke naza na paix du cœur eza bongo ezaka pasi eza pasi dossier oyo en tout cas nzambe kaka asunga surtout génération oyo parce que ezomonana keno eza génération moko ezoya na makambo ebele. Voilà la famille tokomi na biso na mwa suka partage na biso bye bye et à la prochaine.